Bonjour papa d'abord. Kombo nani? Kombo na onani? Kombo nani? Kombo nani? Kombo Makopa. Vous êtes travailleur à Nayawa. Vous êtes travailleur à Odyssée affecté dans Bac 5. Et le on est ça que vous se retrouvez Libanda. Vous se retrouvez Libanda parce que tous en circulaire il y a ministre lobby que par rapport à dollar n'engé matagi salaire il y a travaillé il faut mater de 35 à 40%. Mais vous êtes bénéficier à moté. Donc selon les employeurs plusieurs fois la kibiso y est pas sur un partenaire na emeti le lot moni suite mon côté. Nous avons sous un problème il y a heure de travail. Nous avons ça là 12 heures du temps au lieu de 8 heures du temps. Donc c'est une besoin que c'est à 8 heures du temps jusque là changement exact. Le problème il y a CNSS. Par rapport à n'engue faut ça les melatis faut y travailler moi c'est affilié à la matricule à CNSS azate. Mais bakata biso ba cotisation wana ba futa na biso allocation familiale te obeli bakati mbongo obeli oza considéré les absents. Makambo ya vraiment tellement ebele. Vous signez un contrat. Vous signez un contrat. Vous avez un contrat à délai déterminé. Les sous la pratique nous sous les awa. Vous avez un bulletin de paie. Un bulletin de paie les amis. Après ça la coûte n'a pas. Donc faut c'est ma va paie ça un bulletin de paie. Mais moi bandambo te soka ezali. Ndambo ezali kwa nazana ngo ezali. Yo zo se retrouver en bac sac ezali. Problème na biso eza pour revendiquer ba droit na biso. Droit ngo droit ni. Ba droit na biso eza par rapport non ya salaire na biso. Salaire ba puta biso ya mukie tandis que to sa musala ba RPL. 12 heures du temps de service. Tozo quitter ndako de 7 heures pour bima à 19 heures de journée mo bima ozo ko mango awa. Mais ba laisse yo 1000 francs. La journée on a la bulletin de paie. Bulletin de paie ça tenir tinga bo bana banana ba mo na biso ke kuna. Oh, zela ti lelo na ba pesa. Tu signes un contrat. Tu signes un contrat. Ça fait 2 ans déjà on OK. Na ba pesa congé pour tes alaraté. Donc on pour faire awa papa OK. Oh yo mo yebisa ba ngena ku faire papa pesa ngai pa pesa ngai nani. Congé ya circonstance. Tant on ya bakati on salaire. On ku faire mama même, on ku faire mwana ndeko la biso ko ku faire mwana awa. Asengi bango mbongo mwana ngai sili makila ake ba yeba kati sous salaire. Donc il faut to vivre awa ya mwana. Mais mais donc quand on va la base ça va fermer tapis phénomène mais balobi ba ministre ba ya ba tebe ba toke ba ya solution eza enveloppe basimizela bakei bakipa kutumia bakotrata travailleur ndenge nini kokipa batunda bate so bayeba kutana na bango bachef basimizela bakei na baministre bakusayawa tozwaka salaire ya 700 000 salaire na bino eza salaire tozwaka ba 200 000 bamosusu ba 250 000 basalaire oza 300 000 francs esili mais na 12 heures du temps tozwa 700 000 francs ya kolia tozwa 700 000 francs asaki salaire fois c'est la bisongo yango te dose la 8 heures du temps yango d'être commis à salaire on espace ezaki mukie tala kaka mais mine dans le message toi déjà salaire ate azaki déjà bien informé avant to c'est azalaki awati azalaki aboye bien ngomé to na bango me baza bateti ba bateti ba lobi ke ate nda ko sala nini ate ndaza nani ate ayoka ngo to lobi ba lobi ate azelo hotel. Mais ministre pas yaki azape lote. Balobi bazwaka mbongo na poche. Ba ministre nyonso ba ya bazwa enveloppe bakena bon. Bazo sakana na ba autorité congolaise. Bazo ba raté bazo sakana na bango. So apesi bango mbongo ba fini bango na sima. Maman journaliste Bibon et Vim rappelle Tobokaka. Bibon na bango Toboki déjà. Bibon on va faire ça qui biso infection. Bibon est Toboki déjà. Et comment c'est que baba fait comment côté yango to komi nango. Les Bibon on va faire ça infection. Comme vous appelez na air à reporter. Air à reporter 30 minutes. Tolère à 1000 francs pamba. 1000 francs pamba. Beaucoup de CT. Parce que bazo salaire mais bazo konda bazo beba. Bazo bela ba au hôpital. Hôpital muke contrat ici ba bengani bino.
Maman, pour y avoir un autre chose na santé bien, mine de bezate. Mais misiku miau bafana kuna kabila kibeni meto masikila ko misiku mina kuna donc me bilibi neti air ya travail 12 heures d'itaï